Vendredi de 14h à 15h, rediffusion 22h30 na Evi Télévision, c'est votre émission. Loba Naya avec votre humble serviteur Danou Kifula. Karandé dans le barak, on nous quatre places pas qui n'a pas d'après le bête pour Yokara. Bon des années, bon des âmes, salam à la mom, Tazako Sala. Asana besoin de battre le belaïti, Asana besoin de salango pour mon sauter. Parce que Moussala n'a une de colobela. Merci de partout. Bino, vous allez combien de partout, il ne faut pas nous appeler. Envoyez-nous vos textes. Merci d'avoir critiqué. Dengue, vous allez que ça la mission de l'émission dans le barak. Les petits poissons deviennent grands et suffisent. Nous avons bien prêté, vinde à Kokoma Monene, et Sengonanga, à Koiba, que vous allez partout et belé. Vous allez commencer à Kolanda, émission de Lobanayo. Merci l'équipe technique de Bissou Mulumbayo. Quand on a mis dans le David Lité, Bangonia, ce bazar, moi et belé. Bino, ça n'a pas si bien mboté. Te basalaka, basalaka. Au foule, au moulin. Tout le monde a quitté qu'on a banda qu'on a bino de partout merci na bino nyos merci na notre DG mais c'est sembe na o nyos azali ko sala pour la chaîne na biso ya télévision faut pas nous appeler comme je le dis d'habitude boti de la biso batesto lelo na oloba nanga ebelete ko lo na zaka na daji mo na lobi e para biso na monoka mboka na lobi nkoko oyo londi yango ya kopola otina mabele kiba ko bimisa peka ba kokopola solo ndi Coca-Cola comme il s'appelle Coca-Cola. C'est pour dire que solo ndalora mabe iba pour bukano kama be. Solo d'éducation bana na yo mabe yo mokoza d'éducation mabe. Bana na pe ba ozala ka éduquer mabe. Merci na bilon nyonso. C'est comme ça que ça se passe. Ya onde bolinganga émission na bilon. Puis na partie na émission ezali mai bali. Na bali ba iba kama ite ba yaka ozoka ba mai na OK. Depuis invité na biso lelo ayeko za une partie na yi. Ya mai za ko kinima ko kauka. Akoyiba mai ne balete akosili sape balete ko pepa pe balete papa pepa rappeli zibate ndeko mbote mbote ndeko dano bandeko bazana pese ba bazona ndabisone tando ke balingi bayiba kombo na nani osala nini ozali nani. Merci beaucoup na bazola ndabiso ezali abino mwana mboka Youssouf Mangwaya Yoyoko président national ya parti politique Union pour la démocratie congolaise motivée IDECOM na Bokuse. Médecin des hôpitaux et médecin directeur des cliniques Baraka wana ezao ezaba particularité nanga mais awana ile lokolo bila makama bikimonga ngate na ya walokola acteur socio-politique ya mboka. Merci de Youssouf Mangwaya Yoyoko qui bino ba parti politique ngo comme belé parti politique malette mais obi qui faut makanga ba parti politique ngo pour ka bolinga ka bo belé bimsa mo pe bosat parti politique belé mais Congo passe. Parti qui politique belé même mboka zo bonga na ngote alors inutile parti politique de bozo comme ça belé ne ti yawe za malette te bo. Merci ndeko dano pour motuna IDECOM ezali parti akala oyo population congolaise presque nyonso bayebi siège nango ezali na Tchangu plus précisément na commune Ntele na quartier Badara kambami na secrétaire général mwana mboka Tony Kinkela Boki ndengai initiateur pe président national au bozolanda na bilili Youssouf Mangwaya ngayo oyo bana Tchangu bolingaka toutefois bana akiri bana mungo bele boyebi biso déjà kala na ba action to sala ka par rapport à IDECOM eza parti politique à maladité et ezali parti politique oyo soutenaka son excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine pe ezali membre ya Union Sacrée bata pouvoir alors ndenge zo mona ndenge nini ba parti politique bota magebeli na kisasa est-ce que les lopes attaquent to contre na moboko na biso ya sujet les loko ko mona ke ezali important ba parti politique ezali belé ba parti monsieur za nango inutile yo meza le ba pe le biso na bosolo pe boso m'attaquer moteur de la vérité. Merci ndeko journaliste na motuna na yo en tout cas ezali motuna kitoko mingi en tant que président national à parti politique na koloba ete Nkondo Tshisekedi Etienne de res mémoire alitaka makasi na mboka oyo po multipartisme c'est-à-dire mbotama ya ba parti politique ebele ezala mais ezala kite po mbotama ya ba parti politique ezala d'une manière abusive parti politique ezali epai wapi ba edikaka bato ezali parmi ba prérogatives na ba rôle principaux n'est-ce pas il y a parti politique comme mabe na tango oyo ebimi ezo encadrer masse de ezo finga ezo ça n'importe quoi en tout cas na wana il faut esengeli parti ora bakangango lokola IDECOM ou abiso ezali parti politique ou ezali d'abord éducatif parti de la masse pe ezo procéder na béchéance moko ya likolo pona ko promouvoir ba jeune
na etali wana en tout cas IDECOM a mérité sanction mon côté à kokangama solo ba parti politique musu ezali ba malette pesa na importance c'était ezali lokola ba parti finga kabato lokola ba parti ba idikakama c'était mais parti na biso IDECOM ezali parmi ba parti politique o idikaka population eti ba malette ani no yo bezali o ba kokanga. Bon, je ne suis pas venu malheureusement aujourd'hui. Fort malheureusement aujourd'hui, messieurs les journalistes, je ne suis pas venu pour faire les éloges sur les partis politiques. Il y a Kotanga Oba Kango Batikano, bon, Nakosenga, Nena gouvernement, Yende Apesa Kabiso Mikanda, Kofongo la parti politique, Asala ka suivi na ba parti politique, Oya Pesa Mikanda, Oye Sengeli Kokanga, Akanga, Oye Sengeli ko fonctionner. Merci Ndeko Youssouf Mangwaya. Avant ton compte na sujet, Oye Memelibiso. Mais en tant qu'acteur politique, tout ça, semaine, au monde makambeleki, les kamini ne outaki na onandako, oyo moko linga kingana tuna yom sur la koyepe ko bosa. Sujet moko particulier des émissions na biso, tu peux sur 3 minutes sur le kamoko yo monike. C'est important pour na yo moko loba. En dehors à sujet na biso les oui, en dehors à sujet, oyo monike intéressé. En tout cas, merci beaucoup. Sujet où est particulier pour Nangaï, na semaine, na agenda Nanga semaine en tant qu'acteur politique, ezali moko tes amis balé, nanu ali boso ezali liwa ya patriarche nabiso Laurent Mosengo Passigna, oyo na zana douleur makasi en tant que natif ya Mai-Ndombe pe en tant que pionnier ya développement ya mboka nabiso, asilaki kokufa pe lelo na banza ezali matanga na ye pour bakokunde peut-être lobby to après lobby, moi semaine ezaki marqué na douleur ya boso ya ngwana événement liboso ya douloureux. Yami Balé ezali tozobenga la congolité oyo zwamaki na mwana mboka Noël Etiani azalaki candidat malheureux na élection présidentielle en 2018 a innovaki proposition de loi na ye à soumettre yango epa ya les sages on appelle simbote nkulutu singi pululu yende sikoyo azali député national oazo lobela yango en tout cas bref lokola TV za Kangonga ba événement où ezali un peu marquant mi balé ya semaine oyo na Bombela Kibino Baimboka en tant qu'acteur politique yangwana. Mais le bas développé en gros par rapport à comment je me communi matanga ya ndeko Mosengo parce que ngana zo tuna ngapi na za natif ama indombe tout sonné de là c'est comme si bato ba yebana kina ma indombe ba sale le côté ce moni cardinal Mosengo qui la télé ça léger là où il est c'est notre papa c'est notre cardinal. Moi je l'ai toujours dit je le maîtrise mais je le connais parce que au moins naïbo na za ngoloba. Alors, aussi, Nsinga Uju, Batibeli à Maïndombe, c'est le côté de Maïndombe. C'est comme si la terre politique va bien à Maïndombe. Ils n'ont rien fait pour notre province. Ezali solo ndeko nous oti kolobela. Oyebi na kati ya libota nyonso bana nyonso bazaka na valeur mon côté. Libota ko za na 15, 6, 10 enfants, mais moi na za na ba qualité na ye na ba valeur na ye. Neti valeur ya papa na biso Mosengo, d'heureuse mémoire du côté Kabiso. Oui, vous avez grandement raison parce que ezali moi défaut muke na ba leader ya province nanga ya Mai-Ndombe ba lingaka vraiment comme pesa na développement ya province na bangote mais Mosengo Passigna atikeli biso mutuna ye atikeli biso sagesse na ye atikeli biso sa façon de réfléchir et sa façon de déraisonner ata sala ki eloko moko ya grave na Mai-Ndombe te peut-être atikeli biso mayele po biso to sala plus que les kai. Qu'est-ce qui bloque vraiment notre province de Mai-Ndombe? En tant que natif à Mai-Ndombe, en tant que Moutosalama Mambébélé à Mai-Ndombe, qu'est-ce qui bloque vraiment la province de Mai-Ndombe? Au milieu, quand on comme ça en tant que journaliste, elle m'a bandé au Kabola, babande ko Kabola après RDC, mais Nandima Léopold, Andima Koza Mai-Ndombe, ils qui va privé naï. Après ça, quand on a Belgique, il avait donné la Belgique Congo Mubimba, mais qu'on a boya Calvino, on a les locaux, mais Mundel Andimi a gardé Mai-Ndombe, c'est comme ça, mon qui va richesse, c'est madame la province m'a abandonné et même le gouvernement sont allés même comment dirais-je même est revenu dans bango la province des Aranacé sont allés même makambo Aranacé sont allés libabango Mai-Ndombe bozarango Kabila zalanga 18 ans tikala konyatamako Mai-Ndombe te na yebite qui c'est que du pays azokende on dirait ma bon comment dire ma bête za libabeni sima beni libabe ya Mai-Ndombe zanamo ndeko danu na kolinga olongola terme libabe malédiction tout le bani en français te longola terme malédiction na ko répondre na mutuno lobaki qu'est-ce qui bloque ngai Youssouf Mangwaya président IDECOM natif ya Mai-Ndombe par rapport à l'analyse mingi na sala quand même na bandeko na ko rappeler que nazape président de l'association des jeunes défenseurs des droits de Mai-Ndombe AJDM en sigle
Tant na sala ka discussion, na ba débat, to ba réunion, na ba camarade ya Mai-Ndombe, on a fini par comprendre que Mai-Ndombe azana carence ya bato ya malamu pour développer. Bato ya mayele na Mai-Ndombe bazai belé. Soto bito ba lotanga neti papa na biso otika biso mosengo azana tifa Mai-Ndombe. Otanga ki boboli ko lo konga, otanga ki basinga uju bazai belé. Mais je crois que Mai-Ndombe azana carence ya ba volonté. Bato ya malamu o baza vraiment dévoué ya développer Mai-Ndombe nde azangi. Olobi bien Kabila Sagi 18 ans à Kokakite na Mai-Ndombe. Je vous promets pour votre information, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, mon amboka président de la République, azana dossier à Mai-Ndombe na mesa na ye. C'est moi qui vous l'ai dit. Tokende qui est pas ya honorable Otobenga ka 2 345 410 km² ou 2 410 km giga. Jean-Marc Kabunde, honorable Jean-Marc Kabunde, Tokende qui est pas na ye ayambaki biso. Chaque fois, Azali Moutopia s'intéresse à Kanamaka Mai-Ndombe. Président Kabunda a tranquillisé Kibiso et a rassuré Kibiso que le dossier à Mai-Ndombe est allé l'icolo, il y a Messa, il y a président de la République Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, je vous assure avec certitude que Mai-Ndombe est lent et qu'on développé. Tozo déniché déjà bateau bazalaka ba ennemi à Mai-Ndombe. Tozo na liste des amolai to kota ngwa te, mais nazo rassuré ba na Mai-Ndombe ba na partout au bazolanda biso natif à Mai-Ndombe que cette fois-ci avec l'avènement du président Félix à la tête de la magistrature suprême, Mai-Ndombe est kozwa bateau il faut pour le développement nango. Bino zana inyosa kina président bino yubande ko baka albabenga comme benga comme ba location à la kala tembi yoka tsa okena Mai-Ndombe comme des provinces ko apesi ba congolais mubimba akokisa te bonga opesa ka bino na Mai-Ndombe nda okedi il faut yeba ndeko dano président Félix Tshisekedi azumboka ona kati ya libulu na ebisaka batu mingi chaque fois ngai Youssouf Mangwaya na te ya kabatu parce que parti politique ezaka na rôle ya kosala ba sensibilisation musuté parmi les prérogatives à parti politique il faut à éduquer la masse à former population parmi l'éducation na pesa population na ebisa batu que mboka oyo lelo to fêter 61e anniversaire ya indépendance mais ce aujourd'hui 32 ans régime dictatorial ya Mobutu aujourd'hui 18 ans ya régime dictatorial ya Kabila so sangisi yango pesa la 50 ans. Alors, on a 50 ans, il y a un recul, Yamboka. Président Félix Tshisekedi, Congolais de père et de mère. Nicolas Otolo de la père et de mère. Président Félix Tshisekedi, Congolais de père et de mère. Azumboka, ils ont une jeune démocratie, ils ont une jeune indépendance par rapport au schéma mathématique que nous faisons en tant qu'acteurs politiques. Et Sengeli n'a pas Congolais, au Bolandangaï, Bandeko ba Congolais, Bozalana, au Babel, na politique, accès à tolérance. Bota la place est au Outi, bota la place est aux Ali, bota la place est aux Okende. Félix Tshisekedi mon amboka, Azumboka o na libulu makasi. Bato ba kasa lokwa social ezaka fufu. Social ezaka komela, social ezaka viva, ezama bete. Mais quant à moi, je crois que pour la sociale et fanda et 5 la 2 ans et 5 la 50 pas même 10 ans. Alors on a tranquillisé Baimboka au Bolandanga, sauf Mangwaya président il est comme Boye ba été local président Félix Tshisekedi. Azumboko na kati ya libulu abimisi yango. Lelo ngana to komo yoka IGF ezala na kata constitution ezelo ya kala mais IGF comme une voix qu'attend Félix Aye. Gratuité de l'enseignement, ezali constitutionnel, et tikala au salamate depuis retour à Belgique. Mais Félix Tshisekedi d'ailleurs a renaître yango, a sekousi yango. C'est ce qui justifie à raison que président Félix Tshisekedi a zumboka ona libulu makasi. Mais ba signe, en français il y a des signes qui ne trompent pas. Ba signe o yazola kisabiso, en tout cas, je suis plus que convaincu et tous les Congolais, la majorité des Congolais est plus que convaincu que président Félix a transformé Mboka en un paradis terrestre. Selon l'union sacrée, ou selon l'union de Zoloba, ou selon Binobo, au lieu que Binoba ait l'union sacrée pour l'union, aux Akoloba, tel père, tel fils, pour la dit, même président, la Bino l'union sacrée, de continuer de la promesse. Pour ça qu'on lit qu'il y a vraiment beaucoup de bongagana malobate, Moussali les camarades, les beaux qu'on le bébé, mais Moussala Mouké. On peut perdre tout dans la vie de journaliste sauf l'espoir. Je crois qu'en tant qu'un parent, Félix Tshisekedi, en dehors de la président, as un parent. En tant qu'un parent, avant de s'investir dans les camboues et les développement, il y a foyer et il y a famille, et c'est une investigation. Jamais un bon parent, là c'est du désordre. Il faut ça l'investigation, il faut y avoir un ancrage dans la catégorie à bateau nini. Est-ce que bateau et bango refléter exactement vision na yo? Ce que
Monique va respecter vision à côté. Au coup écarter bango, au changer. Tu as vu ça avec tout ce qui s'est passé dans ma campagne IGF ainsi de suite, arrestation, bateau bazaki ko li a mis solo à l'état abusivement. Au monaki ango na gouvernement Ilunga, ça n'a pas été bache ba croca jamais. Bato mayele baye 2 345 410 giga. Honorable Jean-Marc Kaboum, je vous salue en passant. Baye bache mayele babi non, on ne peut pas marcher comme ça. Et quoi, ba députés na biso conscients qu'ils sont. Dévoués qu'ils sont, il y a bimisa mboka na kata libulu babi non, il faut soutenir moi na boka Félix Tshisekedi. To tia gouvernement ya union sacrée, peto bimisa gouvernement o ya Ilunga to tia ngo libanda ekoyaki biro mabunda ekoi gouvernement ya Samalukonde eye ndesiko makambo e bandi ko se renaître. Nous devons nous Congolais. Nous devons avoir de la patience. Nous devons donner de nous-mêmes. To pesa Félix Tshisekedi mwana mboka maboko. To buka mabolongo banganga nzambe ba buka mabolongo ba soda ba tele mangui biso ba acteurs sociopolitiques pe toza la sima mwana mboka Félix Tshisekedi to pesa e maboko po atombola mboka o parce qu'il y a une vision ya kitoko OK soki to pesi e temps soki to pesi e mibu ya otambo mboka oyo. Je vous assure messieurs les journalistes et les téléspectateurs qui me suivent que mboka oyo ekozala un réel paradis terrestre. Qui c'est que de topé ça étant, qui c'est que de topé ça mibou, ni des agosala qui c'est que de arrêter na tango ya salaki. Tango ya salaki. Je vous dis que déjà, récite des amakasi na mandat président Félix Tshisekedi bato ba Holandanga. Oyo ba sentimentaliste était non ça la religion na ba sentimentaliste était la politique il ne faut pas trop ça ba sentiment politique total à mon œil politique so total la politique na œil pastoral au comprendre politique té talaka politique na œil politique ici je vous parle moi Youssouf Mangoé en tant que politicien en tant que président national des partis politiques et en tant que natif ya mainombe tozo la politique ne balobaka tozo kalinga mbisi na mafuta na ye ça dit toza na besoin mafuta yuta libanda te ka mafuta mbisi ya kobimisa to kalinga ye yango. Alors politique c'est que tal rango na liso ya politique ko tal ka politique na liso ya enseignement te ko tal ka politique na liso ya balete tal ka politique na liso ya politique. Je vous assure que mandat à président Félix Tshisekedi premier quinquennat na ye biso ba imboka o tozo mona politique na liso ya politique président azaki na ba problème ebelé entre autres ba partenaire na ye bazaki ba hypocrite ba partenaire na ye bazaki sincérité comme dit généralement le secrétaire Kabouya on appelle Simbo en passant ba partenaire ya président de la République bazaki sincérité envers ba principe o esengela bango balanda pour que mboka tambola bazalaki sincérité président de la République à comprendre yango au moni ndeko danu na yebisaki au début que naza médecin des hôpitaux au moni nga en tant que médecin soki motoyen na kata cabinet nanga avec le docteur na obela mbala moto na zwaki na tuki na pese non et sengeli na yokaye obabenga ka anamnèse na yokiye na sali ba complément d'anamnèse nanga na sali ba examen physique na sali ba examen paraclinique c'est alors que na ko découvrir pas si ozo déranger moto yo so na pese kisi obligatoirement il faut abika ndenge moko na président Félix Tshisekedi mona mboka azwaki mboka oyo aza kwa docteur mboka oyo eza lokola kaya malade biso ba congolais ba maladif tangu ya mboka et sengelaki asala nanu ba péripéties ya ba diagnostic asala nanu investigation na ye na examen physique examen clinique examen paraclinique sikoyo président Félix Tshisekedi a découvert maladie ya Congo siko abandi ko traiter maladie ya Congo ezali otobengaki corruption d'ailleurs président imoko alobaki yango tango azalaki na este maladie ya Congo ezali corruption maladie ya Congo ezalaki les vrais confondus au faux les faux confondus au vrai c'est-à-dire makambo ça na mboka na pesi alhamdulillah nzambe raison parce que aboma Sodome na Gomorrhe parce que oeza ko sama na Sodome na Gomorrhe ndeza ko sama na Congo mais président de la République tango ayei aina lisu ya kitoko a dénicher yango alors akamati yango na maboko lobi cette fois-ci na to kende na ngoti na suka na histoire pe ndeko Kabila parle bien que quand Fizalaki na tango na ye il reconnaissait Félix na opposition be ki mboko yo ko Fiza makasi tu peux dire que Félix eba gango tayo bango lelo on a début à Zaina Kabila bande mon côté non dans 37 ans ça là qui est en opposition à mon avis que mboko Zaina comme ça makasi 37 ans to sala qui a lutte l'IDPS n'était pas aux affaires l'IDPS menata ko azui affaire na maboko na opposant bon mon qui boyebi puis donc il fallait bosser là to mona ki yango il y a un caniva papa je vous assure que parti au babengi IDPS ngana benga ngo parti te na benga ngo université politique d'Afrique. L'UDPS c'est une université politique d'Afrique. Pour politicien aïe en Afrique, point d'imama. Il doit passer par l'UDPS. Il doit passer par l'UDPS.
Na otanga ba combat ba politicien, nga na tanga ba combat ba politicien na plateau té. Mais ba place bazali, ba yebi que tout le monde est passé par l'IDPS. C'est moi qui vous assure. Par rapport il y a ba information, na ba recherche na yango, les vrais politiciens on va maintenir politique y Afrique. Kabila pour maintenir politique. Je parle de vrais politiciens qui ont maintenu, n'est-ce pas, la gestion de la chose publique en Afrique. Mangwana, est-ce que Koboya Kabila fait un vrai politicien? Ndeko Danou. Na yebisa ki bino le bandelike, nga Youssouf Mangoya tangu naka na plateau na evita ba komba ba politicien. Totanga ka ba kombo la bango parce que ba yoka. Totanga ba kombo la bango poto lingi bango te, poto linga bango mingi te. Totanga ba kombo la parce que ba jeka biloko zali ya bango te. Est-ce que ndeto banino tozali komba leja? Azana mbongi belé totangi te parce que jeka biloko na privé. Ba totanga parce que ba jeka biloko ya mboka. Falo tanga pe papa moka. Ya parce que pas na mbongi belé. Je voudrais faire savoir à l'opinion publique et à nos téléspectateurs une chose. Félix Tshisekedi azali fruit. Ah, tu parles de Kabila. Kabila, c'est un bon politicien. Bon. Fort malheureusement, Ngai Youssouf Mangoya nazwaka nanu tenter aux ala pembeni ya Kabila. Mais en ce que je sache, en tant qu'acteur politique, ya Kabila et conduire biso na ba division ebelé na ba mégestion ebelé suite nango to conséquence nango ezali dépravation de mœurs ezali décatombe d'éducation parce que Kabila a refusé l'éducation de base gratuite à Boyaki yango pendant 18 ans dirigeant Mboka bana batika otanga ofelete pendant 18 ans dirigeant Mboka atikala kovana na est même 5 jours te lui qui prétendait être de l'est mais moi na Mboka Félix Tshisekedi ayeyi alakisi biso et a prouvé à la face du monde que moi je suis un Congolais authentique, je dois vivre à côté de mes frères et sœurs, je dois mourir à côté de mes frères et sœurs. Raison pour laquelle on a vu ça que école ou université politique d'Afrique, IDPS. Même à l'époque de Mandela, Mandela soutenait l'IDPS de loin parce qu'il connaissait, il savait qu'est-ce qu'est l'IDPS. Donc le loyo, Papa Tshisekedi, Etienne, paix à son âme, beaucoup de respect à cette figure emblématique politique de notre continent, nous a légué, nous a laissé un patrimoine, un héritage inoubliable. Oh lelo bana classe na kati ya mboka na biso faut batanga Tshisekedi, il faut basala même ba catholique ne basala ba Maria Losako bana classe faut banotanga Tshisekedi ne basala Maria Losako parce que il nous a légué un patrimoine oyo lelo toko contester en côté. Alors quand vous parlez de la gestion de Kabila, moi en tant que Tshisekediste permanent, je vous rassurerai que la gestion de Kabila a été sanctionnée par un fiasco. Qui est entre Kabila Kabila c'est un bon policier entre Kabila na papa qui s'est de les commissaires ils ont inventé nana za vraiment nani Congolais ko kanisa nana sali que Congolais ko kanisa quand même il a fallu ba raisonner otunga mutuna mo représenter pour ça au CK vraiment au comparer Joseph Kabila na Etienne Tshisekedi de l'Afrique na valeur ya mtsala ata tozi qui c'est que les président na Kabila c'était to banana na Etienne Tshisekedi na valeur ya musala vous ne pouvez plus jamais comparer Joseph Kabila na qualité politique na politique Etienne Tshisekedi peuple amoni jamais peuple wanande abengana ki Kabila peuple wanande aboya ki Kabila sous la pression politique Etienne Tshisekedi personne peut en discuter Kabila organisé les loyaux sont qui politique passation démocratique les loyaux ndeko na ba téléspectateurs bolanda biso ngana linga mingi koloba mingi bo solo na TV il ne faut plus jamais venir avec des histoires pour tromper les gens non solo est ça que n'a plus exemple nous clair est-ce que depuis IDPS a soit pouvoir au cas sous opposition na moko boye bosani yo lobo ya kakoya non yo lobo ya lobo ya failu na lobi ya failu te permettez soki oya kakoya ça va mais so on va na moko na Kinshasa na RDC depuis l'IDPS à son pouvoir, opposition Koufa. C'est l'IDPS qui faisait que l'opposition ait existé. C'est par les efforts de Etienne Tshisekedi de mémoire. C'est archi fort. Wana ezali ba ennemi à pouvoir exécutif. Nous avons ce que nous appelons en politique les ennemis du pouvoir.
Alors, un ennemi du pouvoir ne peut plus jamais relobater leur mourir à malam au pouvoir. En attendant, lui, ce qui est dans lui, ce n'est que la haine, ce n'est que pour déstabiliser vos nous faisons voir à la face du monde et à nos téléspectateurs qui nous suivent dans le salon que depuis IDPS et pouvoir, opposition et Koufa. Là, c'est primo. Secondo, opposition en Afrique. Quelle est la force de l'opposition en Afrique qui contournait et qui était considérée comme un exemple? Ce n'est que l'IDPS. C'est grâce à cette IDPS-là, grâce à IDPS, le président égyptien Hosni Moubarak. Grâce à IDPS, vous avez besoin d'expliquer, mais pour votre information, c'est grâce à la pression politique de l'opposition de l'IDPS, Hosni Moubarak Babenganaye. C'est grâce à la pression politique, il y a IDPS, nous avons Afrique et personne ne peut venir. Sauf qu'il est le RDC, IDPS, et comme il a pouvoir net aux huiles, raison pour laquelle je disais que le coup, la IDPS a son pouvoir. Opposition Yekoufa. Opposition Yekoufa. Est-ce que dans notre pays aujourd'hui il existe une opposition? Je vous dis non. Quel est l'opposant là qui peut prétendre être opposant aujourd'hui? Déjà il dépasse à son pouvoir et il y a un opposant. Opposant, il y en a peut-être. Mais sur le terrain, tout le monde a été. Ce qui est policier, c'est opposition en Boka Oyo et Zalakate. On va faire un opposant. Il y a bien opposant. Il y a l'obaka comment c'est le mot l'obaka wa so comment selon on se va résistivité a comment va résistant un opposant mais va l'obaka bon mais pour ngai en tant que président national à IDECOM parti allié à MSC à l'IDPS ndenge naza awa na yebi bien que na ba téléspectateurs bazolanda ngeza ngam côté na ba téléspectateurs congolais ba yebi que depuis IDPS ezwa pouvoir opposition et Koufa opposant pe bazalaka te point barre tuna ma question mususu ndeko journaliste to gagner temps question opposition na RDC existe ali soute parce que IDPS wazaki parti wazaki na opposition iko animé aningisi alobi mo et indi Kabila tremblé. IDPS a quoi ici? Église catholique Balengi. Depuis IDPS a son pouvoir. IDPS a son pouvoir à s'installer. Il y a eu en bonne uniforme. Opposition et Koufa. Opposant va raté. IDPS c'est l'église catholique. Oui, l'IDPS fait trembler l'église catholique. D'ailleurs, l'église catholique c'est rallié à l'IDPS. Pour confirmer ma propos à IDPS, Cardinal Lobby, ok, Bolanda Moutouana à Lobby, Batoba Bimananzera. Ce que tu as dit, Kabego Congo le Bakenon en 2011, ce qui en 2018, c'est tout ça qui Kabila Salé l'électeur qui à fond il y a IDPS, à fond il y a l'église catholique. Otuninga Moutuna Kitoko. Élection en 2018, Baimboka Obozolanda Ngai, humble serviteur Nabino Youssouf Mangwaya, Boye Baboye. Congolais, plus particulièrement nous les Kinois, peut-être auto yébité. Mais ce qui est au lingo landela likambu, pour y la vérité nango oyeba. Parce que Nelson Mandela Lobaki, quand on ne connaît pas, on apprend. Quand on connaît, mais quand on ne connaît pas, on apprend. Voilà. Alors, population, Baïmboko Bolandangai, leader d'opinion Nabino Youssouf Mangwaya, boyeba que élection il y a 2018, ezali résultante. Il y a pression politique, il y a IDPS, il y a pression constitutionnelle. Kabila savait très bien que à collecter, la méthode nyonso, la manigance nyonso dilatoire à utiliser devant un géant comme IDPS à collecter. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a reçu des candidats fantaisistes parce que politique est dans le monde où sentir défaite naïe. Alors bon voilà, na koité na zana. Tout le monde a gagné un bureau mabunda te. Bureau c'est quoi? Inda ko c'est pelimoto, mais baka sanchibana bazol baka non. Tozali wapi bango basuki na nyo sacré. Kabila a vite compris que na géant au IDPS, na politique na ngande c'est quoi? Mon entreprise de restauration politique a échoué pour faire face à une force pareille. IDPS, il faut une stratégie. As vu candidat fantaisiste à Tché, Shaddai. D'un côté, le même Kabila à comprendre que candidat Oya Tchaki, il a mis la charrue devant le but et s'il m'a quitté. Attends, il y a candidat n'a mauvaise réputation politique, il y a eu pour Kabila parce qu'il a détruit le pays, sa politique a anéanti, a paralysé presque toutes les activités de la RDC, raison pour laquelle l'opinion publique, ensemble avec l'IDPS, ensemble avec la Constitution, Batelemi Balobi, messieurs, tu t'arrêtes là. Cette fois-ci, au Kendete, tu arrêtes.
pression wana UDPS, pression à population, opinion internationale na constitution, ba braquer mi pas Kabila sili choix, ba tché loko na suka ya corde. Au moins temps ba boxer ba bundaka, ce boxer moninga tché na corde, aux na leçon té, au ko ko enquêter ka makofi. Le monsieur n'avait pas un choix. Ah bi non. Bisiko place na kobima, il faut na zonge la peuple, na senga peuple pardon, na yebisa peuple que le meilleur candidat oyaza capable ya ko succéder nga, c'est Félix Tshisekedi parce que c'est lui qui incarne la vision de la population, la vision d'un état de droit effectif et la vision de la politique, la politique du social, la politique de la bonne culture. Yango moni Kabila, ça n'a pas conseillé papa. Yango moni azonga Kabila, non. Na kende ki mabe, et sengel na zonge la population par l'entremise de l'IDPS, na zongi sa pouvoir et pas ya l'IDPS parce que quand la pouvoir est à l'IDPS, la force est de la rue, c'est l'IDPS mon frère, personne peut en disconvenir. Depuis l'IDPS ils ont pouvoir, opposition à la kate, pas marche ça marate. S'il y a des marches, il y a que des caucus na ba on ne va tambolaka. Parti politique moi ça va marcher ça. Alors Kabila a compris cela, il a compris la vivacité, la pression politique, la sagesse intelligence politique de l'IDPS. A dit non, na zongi sa politique et pas ba colonne yango. Nde azongi sa ki politique. Ne comment lui na tuna lui aux médecins. Différence c'est des gens qui entrent dans l'hôpital na yo, et Kabila Zalaki, là il Félix Akomi. Qui c'est comme belé, qui c'est batuba bazo ya sous na maladie mingi tempo ba comme olia bien, bazo belé sous tempo, mieux c'est comme bien, bazo ya sous be batuba qui sami. Maladie yo mtrebi, je suis Kabila Mabé, et Kabila Zana je suis qui c'est que Dieu de bonisa. Mais c'est dans nous d'ailleurs, sur côté na point wana, les téléspectateurs vont m'excuser. Vous savez, à l'époque de Kabila, moi je suis médecin de formation, je suis médecin chirurgie et accouchement. N'importe qui Kabila, médecin a une valeur T. Même si tu as le docteur Mankoy Badjoki, on appelle Simbote Papa Kouloutou Place Wali, Azalaki, jusqu'à présent, Azali, secrétaire national à Sinamed, syndicat des médecins. Papa Wana a lutté d'une manière impossible pour que barème salarial, il y a pamba, il y a prime, il y a médecin. Et Matakana de 0,5% à 1%. C'est papa là, Tinandenge Lelo Kabila Longwe, Kabila Azaki impuissant. Il y a qu'on ramener statut à médecin. Mais Lelo, pour votre information, nazo lobango na chema ina monokote. Na lobite ke koya ya président Félix Tshisekedi balamoko ba médecin ba komi bien. Non, je n'ai pas dit ça. Je pèse mes mots. Je suis acteur politique et puis acteur socio-politique na ninga kolinga boso parce que politique il faut enseigner bateau. Alors si vous voulez enseigner ba enseigner ka lokutate. Na ko enseigner pe lokutate. Na lobite ke président Félix koya balamoko ba médecin ba komi bien, ba magistrat ba komi. Non, je n'ai pas dit ça. Je pèse mes mots. Mais j'ai dit plutôt ceci. Koya ya président Félix abandi ko reconnaître qualité à moko na moko. S'occupe dossier à 100 jours et bimaki. Et d'ailleurs pour nani, pour na ba soda ba négligé, ba tindek paso mela bango bandako et yawa et combien biso sto ebine procédure les kaki. Pour na ba médecin que je suis. Tant que président Félix Aye, atali barem ya ba médecin, atali musala médecin osala à tout moment jour et nuit aux cheveux des malades. La rémunération, ils en a salaire, ils en a prime, presque rien. Président Félix Assani Abi, non. Le coup, les gens ont médecin, belé, ils ont prime. Donc, il n'est pas palier. A instruire le ministre de la Santé, excellence, docteur était Longo. Abibo, qui n'est pas palier. Premier palier, 5 000 médecins. Deuxième palier, 5 000 médecins. Na minute, tozo ebisayo. Ce qui est évité, dans l'opinion publique, déjà, il y a 15 000 médecins. Depuis Babanda Palé, on a 15 000 médecins. Oh, Kabila Zaki est incapable de couper sa prime. Les lots, il va comme qu'on soit prêt. Non, non. Il va en grève, oui, bi. Biso ba médecin to na grève. Non. Nazoku misamutute. Nazaka fanatique politique ezalaka ba letende ko. Nazoku misamutute na kati ya politique. Je suis médecin dans l'hôpital où je travaille, tous en grève. Oui, pourquoi tous en grève? Pourquoi? Ah, voilà. C'est parce que ma foutu million. Baduna Kabongo. Oh, et pas téléspectateurs, Rolanda Bisso, Nassir va comprendre l'essentialité à débat. Mais ça qui dit millions vrai ou faux? Et pas ministre de la Santé actuel. Na lobby boye. Na expliqué au malamu que tant président Félix Ayaki, akutaki ba médecin local ba médecin bele ba ozo primité, alobité. Ce to que ne malamu ko boye peut-être éco peser dans gouvernement aux incapable au salango. To que ne par palier. Ba tiaki 5000 médecins par palier. Les lots, ba comme les gens à troisième palier, c'est que 5 fois 3 c'est 15 000 médecins va déjà payer. Alors nous
ba médecin mususu on a nous prime na bango bimité ba kotika la stérilité ba kotika la chimiothérapie il faut pas réagir. Moi je suis pour, j'appuie la grève que nous médecins nous faisons parce qu'il y a certains médecins jusqu'à présent ba banda musala kala prime na bango bimité ils ont droit de réclamer, c'est constitutionnel. Médecin ba kolobani entre Kabila na Félix différence exacte. Non d'ailleurs ba médecin wana ba ko féliciter Félix parce que Félix a un esprit au kanisa bango Kabila kanisa bango. Point d'interrogation. Félix a un esprit au kanisa bango bambongo ezako bunga mais ba médecin baza ko souffrir wana ba ko kanisa Félix bon ba bazu ba ko kanisa Félix asali malamu parce qu'après sibino on dit masondi c'est beaucoup ndi bambole ko ndi batambango mais ba bazu te ba ka Félix asali mabe. Vous en espoir. Pas en espoir. L'espoir fait vivre. Mboka tambola en espoir. Même Bible ya poli yango faut en espoir. Même nzambe ya bisi biso na Coran to na Bible ya ke sengeli vous en espoir pour vivre. To kanga motema tatu zo liate to zo souffrir mboka bonga moyi kuna. To zalaki na nzala ya kala to kufa kite nzala ya désert ko biso te mboka zo bonga mona mboka simi masolo. Kala et comme la biso quand même eloko to banda ko. Mais to uti na nzala ya 18 ans congolais akufa kite congolais aza toujours na posa ke mboka na ye bonga parce que uti na nzala. To banda ko justifier mabe la biso poto comme le na. Elingi koloba te ke lokwa to za na nzala to lia biloko mobesu. Il faut to lia biloko ebeli. Et puis to lia biloko eza consistant. Kabila comme modèle et l'autre comme ko revenir. Kabila ne peut plus jamais avec J majuscule être un modèle politique dans notre pays. Moi en tant qu'un acteur socio-politique na cause Kabila comme modèle politique à Mokate. Merci. Merci Ndeko Youssouf Mangwana, c'est comme ça que ça se passe. Youssouf Mangwaya. Youssouf Mangwaya. Ouais. Yoko. Oui, c'est le nom de mon père. Merci. Ah, il dirait pour la tête de Midaka. Youssouf c'est un nom. Il ne faut pas faire mon nom un débat. Youssouf c'est un nom arabe. Je suis musulman. Batonyon so baby ke moto soka uti na christianisme nga kota na islamu soka zui batisimo a chanjaka na kombo. Kombo na ya mbotama ezali bienvenue. Tango na koti islamu na zui batisimo et sengela na changer kombo ya sika islamu nde ba pesinga Youssouf et la kisi Joseph. Mais ça n'a rien à voir avec ma nationalité. Je suis vrai comme un Congolais authentique comme Félix Tshisekedi. Pembe ezali na tir la nzambe asali ngai na koboya yango te ezali likabo. Ça s'appelle la nationalité de test. Jamais naza Congolais authentique lokola Félix Tshisekedi. Na Jamar Kabound. Et Félix abaki maman ezaki moi autaki on dirait ba recherche monga. Wana ezaba péripétie maman ya Félix aza congolaise papa na aza congolais authentique. Félix Tshisekedi est congolais de père et de mère comme moi Youssouf Mangwaya. Pour Félix c'est ça qu'on dit ba ozo pesa corps et âme. Pour la balina msoza ko. Mais ils a douté to ka kia on a Top Congo, je cite la radio Top Congo parce que ça radio na la mingi et radio pesa sur information bien. To landa ki récemment wa débat ya deux députés papa Singi na maman na biso maman Christelle Vwanga on a pesi mbote place azali. La maman pe asunga ngana ba action ngana sala ka orphelin. Na pesi mbote mingi maman Christelle na courage. Okaki olandaki nani débat ndenge salamaki maman Christelle azaki na ngwema démontraki que azali mwasi mais azali mwasi pas comme toutes les basi a démontraki que en tout cas oyo ezalaki ya kolobate il fallait lobama te papa Singi peut démontrer de quoi il était capable en tant que porteur de proposition de loi. Tala pouvoir ya Kabila na Tshisekedi les a comparé. Tanga Kabila ko bandaki ko kende de listage to yiba kyango tanga Félix nous a ko toka ko ki ko ça la groupe moi tout ça climatisation exactement ça la groupe tanga Félix oyo bi ke pouvoir de bongi bana mboka ba bozolanda ngai bino moko bozolanda ke journaliste azo assez à comprendre l'essentialité différence entre pouvoir ya Kabila na Tshisekedi mais azo provoquer ngaka na mituna ezali modèle ya ba journaliste ba ka ba provocateur to ndawara te to ko kalinga mbisi na mafuta na ye n'importe ya Kabila olobi malamu n'importe ya Kabila kureza la quitter mais pour votre information lelo na poke ya Félix Tshisekedi courant e kotiti na mangengenge courant e kotiti na bibwa soki oken na bibwa 24 heures sur 24 courant ezali tozana ville mais tozo toka ko eza to te kotoka bongo olingi président Félix asomba ba ventilateur atina banda ko toka climatiser non courant ezali yango tozo salela même na groupe to ko la ventilateur non je le confirme que tout ça la groupe peut-être les alliés organisation et hiérarchie bazo mais qu'un peu ko arranger ba un moment déjà na biso aza déjà mutumo aza très solide du camin ta ko dire biso ba pareil mais vrai faut que ko chokende kende ya courant eza synonyme ya kolobate que président Félix Osango salate non c'est faux ndiko na ngai ko ba donc pas c'est faux. Pas Félix Péza qu'on continue amélioration amélioration il y a une amélioration on est ndeko dano na likia oza chrétien ngana za croyant musulman mais na banza na croyant na chrétien biso nyonso oya sali biso ezali nzambe même nzambe wana lobi ezala na makomi ya Coran ezala na makomi ya Biblia ke na kati ya mitema ya bato
Et sengeli babo sanelo konyoso sauf reconnaissance. Il faut que ça la reconnaissance. Tout ça na kate côté tozuinza la lelo tozu tobi non. Je dis ceci, permettez. Tu fais la reconnaissance de Félix pour Kabila pèse attiquer pouvoir et on t'a comme bien Kabila akoka ki kotiki la motomoko pouvoir na mboka ote. Ce Kabila a une volonté otika pouvoir. Élection nga sama 2018 été. Na banza été kobanda 2006 ti 2018 eza 50. 2006 élection permettez 2006 ezala tricherie à Kabila na ba occidentaux malveillants ba faciliter Kabila pour au détriment ya papa Tshisekedi Etienne Obisono Stofotaki 2011 même scénario yango quand même président Moïse Katumbi Lobaki troisième penalty kolekate raison pour laquelle président Moïse Katumbi a komaki lokola ambisi ankele pas tu peux perdre et d'ailleurs parce qu'il a dit que penalty a mis ça te kolekate parce que bosali tricherie 2011 qui c'est que du oui pandémie qui c'est que des pères de Kabila Saki 2018 il fallait nous même pas mettre qui c'est que dit ndeko danu mais c'est ça pourquoi il ne faut pas métamorphoser mes propos. Je suis clair et transparent à travers mes propos. Selon vous. Selon moi et selon mes téléspectateurs et la population congolaise qui me suivent. 2006, au détriment de Bemba, Kabila Sali Tricherie, Babimissié. 2011, au détriment de Papa Tshisekedi, au monde, Mobimé Votaki, Kabila Sali Tricherie, Kabila Komaki entre le marteau et l'enclume. Kabila Sili choix. Alors, non. Awa place n'a commis déjà limité. Kabila Mekaki, qu'on modifie la constitution à Sali Bamanigans. Je vous assure, mais c'est dans nous. Permettez-moi de Konanga. Allons-y. Mukoromosusu. Na olaksayo so na longoli costume nanga na sima mukongo nanga na olakso cicatrice à gaz lacrymogène. À cette époque-là, j'étais président de la coordination estudiantine de l'IDPS Inikin parce que moi je suis le fruit de l'Inikin. Je vous assure, j'étais victime des enlèvements, des arrestations arbitraires, des tortures à coups redoublés. Juste parce que j'ai défendu la cause noble que défendait mon président à l'époque. Je vous assure que Kabila a monaki que Azalaki entre le marteau et l'enclume a meki à modifier la constitution. Ça ne tient pas. Oh, Barosimu Kendi Bakufi, Rosimu Kendi Nabiso. Moli monoplace ezale evana na kimia ndeko ngai. Barosimu Kendi Bakufi, Bateres Kapangala Bakufi, Barma Matungulu Bakufi, Congolais alobi non, cette fois-ci NON avec l'appui de l'IDPS, avec l'appui de la constitution et de l'opinion internationale, ça ne passe pas. Kabila n'avait pas le choix, il ne pouvait plus sacrifier sa vie parce que Yango na mona Kabila non. Tozong sa pouvoir na bakolo na yango, oto ibaka na 2011, tozong c'est la bango. 2006 2011. 2006 bon, Azaki déjà na il y a contexte un peu restreint. Azaki n'a choisi. Il y a un moment 2006 c'est permettait que mais 2011 Azaki n'a choisi. Merci de connaissance. C'est comme ça que ça se passe. Comme monsieur la mission le banayo. Mutram tayaka le binayo. Ezaboy. Et enso yo le bino ko banga raté. Et monsieur la mission ça rebali ne bali ba iba maite. Ozo ka parti na ozo kendeti. Tumzu pa ya continuer. To ko ke ne malembe. To chité mais to metali solo mais libiso. O ezali capital ba loi o. Tout le monde connaît bien qu'il y a Tingi, la Congolité. Tiani n'a pas Tingi. Après Tianga, la Congolité, après Tingi à Memi. Baye na mai, ba pesi Tinga Mema. Ebite Tinga, quoi ça qui met en Nzela, Ndambo. A Memi, Tinga Mema, il y a ce Mobimba. On dirait même un peu la carte qu'on a. Ils allaient besoin qu'on capatute. A Memi, il a bido à 5 litres, mais va tout faire, mais là, Bazaba Toba comme la maille a bido à 200 litres. Ebite tout ça, alors, yo, il est mis sous loi. Yo loi ni no yo memeli ba imboka nazo combat de ba TDPS boligi ba yo memeli ba imboka loi ni o yo petit député à Kokota. Merci beaucoup monsieur Danou. Omoni jour moto sala émission Infobank. C'est pas pour te flatter, na félicité comme makasi aux alliés journalistes d'investigation autour de la question où ils ont suscité mémoire et bateau parce que la politique suscite débat. Ouais. J'ai apporté une loi. Naza député n'a sali proposition de loi portant sur l'identification et la prise en charge mensuelle des enfants orphelins congolais par le gouvernement de la République. Nakamati proposition de loi Nangaï. Nathalie, député ni Nakope Saye, a soumettre en assemblée. Ba député ba komi ko kimangaï de Kodano. Ba député ba komi ko kimangaï de Kodano. Chose étonnante, Ngai, acteur sociopolitique Yamboka, on a ebani.
Nakamati proposition de loi, nasali proposition de loi nanga, na bureau restreint nanga, ina ba mettre Masuta, ba mettre Nkashama Jean-Pierre, ba mettre Tete Ilambe Moyo, ba mettre Jean-Simon Boyo, to fandi parce que ba ngonde baza ba conseil nanga, to fandi na élaborer proposition de loi nangai, na lobi bon, lokola nga nazali député té. Or une loi pour qu'il y ait une assemblée nationale, pour que la mémoté, pour en considération, il faut la porter par un député de Kodano. Il a lu les savants. Nakamati, Nabandi combien de députés. Chose étonnante, Nabengi 4 députés. Non, attends, comment on va voter. 4 députés, baso des systèmes, soit qui m'a dit, au moins, loi Tchani déjà posé problème, nga pétion n'a porté. Bon, voilà. N'a combien le 5e député, on appelle si Mbote place à Zaline Kouloutou, Anissé Babanga, honorable député national. Nabengi honorable Anissé Babanga. Mais il y a une proposition de loi ici qui traîne sur ma table, on a député. Et c'est bien à déposer yango. Alors, pour que cette proposition de loi soit déposée au niveau de l'Assemblée, il faut qu'elle soit préalablement parrainée par un député. En tout cas, ce qui va député, nous avons conscience, na éveil, le col honorable Anissé Babanga. En tout cas, standing ya kitoko lisuko leka. Honorable Anissé Babanga, aibisinga lobi leki yaka nango, tozawana na parlement pour na biloko wana yaka nango. Ayambaki nga chaleureusement na parlé du peuple. Tozaki na restaurant La Transition. On a longuement parlé na la kisi vient na lobi kulutu loi oyo soki eleki na parlement. Non seulement ekozala une loi simple, mais aussi ekozala un héritage. Oyo législature na bino ekotiki la mboka oyo. Loi ngo ezanini. Balobi ezo porté sur l'identification et la prise en charge mensuelle des enfants orphelins congolais par le gouvernement de la République. Ndeko danu. Oyebi loi wana soki leki. En tout cas, wallahi naza convaincu na ala nanga. Loi wana ekoleka. Ekoleka parce que ba fondement nango et qu'on convaincre ba honorable député national na biso o ngana bi ke baza bato mayele ba prouver ki yango na bureau Mabunda ba prouver ki yango na gouvernement ya Ilunga ba prouver yango na gouvernement ya Samalukonde ba investir yango na yebi ke ba honorable député na biso et si ba longwa na sens ya ya dictature baza si comme na kacha union sacrée les députés sont libres ba député na biso si ko baza libre bazo respirer ba ko sala oyo peuple azo singa bango ba député bazala ki nommé achite oyo bazala ki nommé non ce qui te lobi non il faut éviter ma propos d'aspic à la place publique. Non, quand l'on va nommer, il faut comprendre l'essence politique, papa. Nous faisons la politique. Ceux qui nous comprendre la politique, il faut aller à l'histoire politique. Qu'on comprenne la politique dans l'histoire football. Et si on a swingaité, na limina recadré, kolobake ba député na biso balaki nommé, c'est sapé sur la mémoire de Tshisekedi. Je ne voudrais pas que la mémoire de Tshisekedi soit salie parce que c'est un icône, c'est un exemplaire qui nous a montré beaucoup de choses. Mais il y a plein de coïncidences qui disent Kabila wana zaki président c'était la voie de la démocratie. La démocratie définie par Rousseau, c'est le pouvoir du peuple donné par le peuple pour le peuple. Alors ceux qui le lot, c'est que dit Etienne de Rez mémoire, on a bien qu'un icône, on a bien qu'un mentor politique nangai. Ceux qui ont qui Kebatoba Kanga Kabila. C'est à juste raison Kabila a violé la constitution, Kabila a pillé le Congo, Kabila a rendu les activités socio-politiques, économiques du Congo paralysées. Toko en demande dans le Berka. Allons-y. Na komiko kende sikawa, na proposition de loi oyongai, mwana mboka Youssouf Mangwaya, na tché à la portée ya mboka. Allons-y. Nakamati, loi wana ndeko danu, na memeli yango honorable Anissé Babanga, on a respecté makasi pe na pesi mbote en passant. Honorable Anissé Babanga ayamba kinga avec chaleur, avec beaucoup plus de considération. Tant on a la kisi ba bien fondé, il y a proposition de loi wana aibsinga bileki kende na bureau d'études na yo tikelanga iba copie ngape na kota na bureau d'études na cabinet restreint nanga zonga yo pe na cabinet restreint na yo to fixa ki jour to kuta na tel jour telle place to kuta na telle heure to vanda to conscientiser ce ko ba idée to vimbisa ngo pe comme est-ce qu'on a sens ya ki député parce que wana ezana na ki député des libanda parce que nga za député te eza libanda ce qu'il faut alamba ngo na sens ya ki député atiango na mesa. Je vous assure ba député na biso nationaux oh baza batomaele on a félicité Ramakasi ba ko voter loi wana école est-ce que ça va voter parce que peuple a bénéficier na nina loi wana parce que nous alors monsieur de tomone ba ba congolais ba ça la séparation et au lieu que ça la séparation et ça la division mais oh ya yo ko ça la nini en tout cas
proposition de loi portant sur l'identification et la prise en charge mensuelle des orphelins congolais par le gouvernement de la République, ce qui va voter comme loi dans le Parlement, et que ça la biloko kitoko ya malamu primo. Oyebi ndeko danu pourquoi lelo tozana phénomène babengi phénomène enfant de la rue, phénomène kuluna. Parce que plus précisément, orphelin baza encadré te. Ngai Youssouf Mangwaya nazana orphelinat o naboko la kabatu. Na pesi lisusu mama Christelle Vuanga mbote parce que azali parmi bato ba accompagner kangai na musala wana. Lelo yo kuluna bato basolo ba kuluna et comme même qu'on rendre parfois hein, je pèse bien mes mots hein, et comme qu'on rendre parfois police un peu inquiété parce que police a comme kobimisa même ba pion d'attaque et bimakate a comme kobimisa pour maintenir sécurité pour maintenir des ordres ba kuluna. Pourquoi? Parce que ba orphelin bazali encadré te. Les autres sont le phénomène chégué, phénomène phaseur, phénomène enfant de la rue, phénomène kuluna. Parce que la jeunesse n'est pas encadrée. Là, plus précisément, les orphelins ne sont pas encadrés. Na personne qui s'ama kondeko. Na tanka 3 provinces. Na tangi est na biso ya mboka, na tangi province na ma Indombe, na tangi na province ya Grand Kassai. Pourquoi est on a des sites ya baguerre? Mais nous sommes plus que convaincus avec ce que le président de la République venait de faire comme tournée, état de siège en tout cas, jusque là il y a une calmie. Mais bon, orphelin basé parce que papa na maman na ba kufa evele na baguerre. Natangi Grand Kassai, Kamona Sapo, boyebi phénomène Kamona Sapo. Et tika combien d'orphelins na orphelines? Natangi province ya Maindombe avec l'événement ya guerre ya Yumbi. Boyebi orphelin na orpheline boni obatikala na Maindombe tilelo abandonné à leur triste sort. Yangwana ngai mwana mboka Youssouf Mangwaya en tant qu'acteur sociopolitique na bité. Avant na kota parlement, eza na loi moko fongana initié et kozala na député ko mema yango pe ba député nyonso ba comprendre parce que ba député na biso pas foyer ba population faut boyer ba que ba député nyonso ya biso en dehors ya bango za ba député ce sont des parents. Na ba famille na bango bazana ba orphelin. Même dans ma famille élargie, ils ont des orphelins. Ils connaissent comment l'orphelin congolais mène sa vie actuellement. Il gagne les paix difficilement. Il est sujet de calomnies à sorcellerie. Il est sujet de torture, de discrimination. En tout cas, en tant qu'un parent, en tant qu'un croyant, en tant qu'un acteur sociopolitique de la RDC, Youssouf Mangwaya là qui pongite et tourmenta qui est. Yangwa lobite et sengel na élaborer loi oyo. Yangwa moni bande komikolo bozo na réseaux sociaux loi wana zo circuler. Bo soutenir yango pour que ba député national na biso ba appuyer yango eleka et ko réduire taux ya délinquance juvénile et ko réduire insécurité parce que insécurité mingi za na mboka oyo plus précisément na Kinshasa eza parce que kulune leki police akangi kulune ya bandal ya selebakini ya maluku babimi donc moi que police a commis ce gouvernement comme misambongo ebele pour na ko réformer ba policier ko tia ba engin équipement makasi parce que il y a prolifération d'un phénomène Kuluna. Or, Mbongo wana peut-être il n'a qu'à servir le gouvernement à disposer d'un budget à la fin de chaque mois. Prise en charge de tout le là, et ça prise en charge de mon côté. Et ça chaque mois, gouvernement, il y a un lobby, loi l'identification. Parce que on va prendre en charge quel orphelin identifié. A Yebani, adresse na Yebani, baboti na to ba tuteur na yo baboko la basali. Alors gouvernement a disposé ba moyen à la fin de chaque mois pour que orphelin wana akola malamu, azal encadrer malamu, so ki abele azwa soya malamu comme tous les enfants, atanga na ba école ya malamu pe ya minene comme tous les enfants sans discrimination. Alors loi na yo to comme na suka basalinga si to comme vraiment na suka. Loi na yo na loi ya tani so va voter loi moko ya malamu ça. En tout cas non autour de la question. N'a pas répondre en tant que congolais. Ngapi en tant que congolais. Tani pas tant que congolais. Voilà. Va tirer loi na bilomi bali na mesa. Comme ba congolais va voter loi. Ce qui va tirer loi ya Noël Tiani na mesa. Ba tirer loi ya Youssouf Mangwaya na mesa. Balobi que vous votez loi moko. Pour l'intérêt à peuple. Balobi pour voter loi moko. Même le président Félix Tshisekedi a voté la loi Youssouf Mangwaya parce qu'ils ont touché population et une population abandonnée par son triste sort qui est les orphelins. Pourquoi loi nayo et que toucher population alors pourquoi pas le attendre et congolais après la loi?
C'est une question que vous devez peut-être un jour convoquer M. Dr Noël Tchani, que je respecte beaucoup, lui poser cette question. Parce qu'il peut-être il y a posé par rapport à ma question. Il y a répondre en place. Est-ce qu'il y a un initiateur à donner? Est-ce qu'il y a un mot en tout cas, les Congolais, Bazali, na modèle Bokezokende, parce que Bokezaki na libulu, Congolais, faut comprendre que Bokezaki na pants, Bokezaki na katia libulu, Bokezaki na érosion. Si comme moi na Boka Félix Tshisekedi ayeyi alinga remonter, asala ko babenga na latin, na espagnol, remontada, a remonter état ya mboka na ngonga wana ba loi o esengele leka e votame eza ba loi ya Youssouf Mangwaya o eza porté sur l'identification et la prise en charge mensuelle des enfants orphelins congolais par les pouvoirs, par les gouvernements de la République. Des loi o esengeli et les cas parce qu'ils ont touché direct via population. Nakobo sanate natangi maman Denise Nyakero, première dame nabiso, maman na pesio mbote parce que au soutien à l'action sociale. Maman Denise na landa ye ndekodanu na Top Congo parce que ngala na Top Congo trop. Maman Denise aloba ke ye azalaka orpheline, akola orpheline. Bon tala ko loi ya boye. Ezo bima pona ko défendre orphelin ya mboka Congo. Mais ceux qui ba voter en côté femme tema mabe. Tala ba député na biso. Modèle oyo ba député na biso ba bimisa ki nguya na bango devant le bureau Mabunda, devant le gouvernement Irunga, devant le gouvernement pour ba investir un gouvernement ya Samalukonde na kobanza ete ba député na biso lokola bazali pe ba boti ba ko appuyer loi ya Youssouf Mangwaya o ezali porté sur l'identification et la prise en charge mensuelle des enfants orphelins par le gouvernement de la République. Comme il y a son numéro de téléphone aussi. Pona ba se bato belinga zwangai naza mwana mboka na ko boyate naza numéro kamoko mais na préféré pe na pesa mbote na bato mibale pour permettre nga na régie avant na pesa numéro na nga téléphone na pesa ka bato mibale mbote mutu ali boso na ko pesa honorable président Jean-Marc Kabunda Kabund ngai na benga kaye 2 345 410 giga ezanga moto ya mibale na lingina pesa mbote avec honneur wana fona telema na pesa mbote avec honneur avec beaucoup de respect honorable Anissé Babanga oyo azali parrain ya loi nangai Youssouf Mangwaya na parlement en tout cas na linga batu nyonso na pesa batu nyonso mbote na profiter na pesa numéro nangai naza na réseau Vodacom mutu nyonso linga benga ngai to azwangai na makambo etali politique to social naza na 081 33 058 56 081 33 058 56. Merci. Ande koni na ngosila ngati atambula nyoye banda ki pesilaki. Omoni nyoso ndiko asali awa itaka pona loi na ipe a salika proposition ya loi. Alors ce qui botali entre o na o kokani différence maina mafuta. Pilipili na tomate balata kavagazi moko be bazwa karol moko te. Ce pilipili aza vert tomate pas avec ce qui vert et pilipili akoma rouge tomate pe rouge. Mais ce type ba on a bazwa karol moko entre loi ya tani ya Youssouf. Loi ni faut pas voter. Bino mobolo bopona. Nala le bika takende ko dano. Merci na le bi na molandi munene émission le bana yo mama Gisèle depuis États-Unis na pension mbote na ndeko na biso na oncle na personnel Apollinaire approche na pension mbote place vous allez vraiment na biso na moi sinon mama Gisèle molandi munene na mona na États-Unis botie molandi na biso le bana yo vraiment médecin na bilo yo na bana na pension mota mon oncle personnel et privé et maintenant Piaget salut vraiment avec la bilo nyo so za ko sala na bilo nyo so bolinga na ma bolinga ngate na pena besoin te bolinga na pena besoin bolinga ngate na ba nyo so bolinga na pension mbote médecine équipe technique na biso mbaba médecine ba de biso hivi bote ni biso rigete za reki émission ce qui te baki mabe boli biso émission eza balé ka ukakate ba iba kape mai ne balé te différence za ante balé na pompe za dike na pompe mai pika ukangana nesi mikolo mai kangana meni balé mai zakaka to kutani lobby na yo mtuzo la biso benga biso ke vous allez vite alors